Chilombo ndeko zo sala boye ezaba G tobi ke yona Kagame na Kabila wana boza koyokana boya ukosi biso ke toza ko bebana mais na butu bozo kutana comment zo bakaza frère na yo mutazo bo maman na zo matata na zo mandeko no bakaza frère na yo. Le Congo n'appartient pas aux Rwandais. Ce que zo sala blague na ye, on ne blague pas avec la vie de personne. Il ne peut pas blaguer puisque na minute to kangi ba senti poto sauver mboka na biso. On est marre. Et c'est Chilombo d'abord azana Rwandais 100%. Azana Rwandais ndeko na ye za Kagame. Kagame comme basala coalition ko boma peuple congolais na est du pays démocratie. Makota coalition boma kabiso nyonso Kagame akoloba vérité te. Un criminel a bomi batu jamais ko na tongo lo ba que suis criminel na boma peuple congolais rien. Plan ko kufa lokola ba soso. Bako boma peuple lokola ba poisson. Lokola bako teka ndunda na wenze. Lelo oyo camarade Chilombo a joué peuple a commissaire lokola matembele. Na battoire bako boma bato lokola banyama lokola ngombe lokola ntaba. Pe ba yango yata bomi 1000 congolais biso peuple congolais to kanga Chilombo na maboko. Mais surtout quand tu sais que dans maboko je vais te tuer. J'irai c'est le Rwanda. Le Rwanda, Burundi, Ouganda et la Tanzanie. Basali benemi j'irai na biso. Bangonda basobo mabiso. Bangonda basali ba génocide congolais soka. Parce que eux pensent que non, il y a seulement des génocides rwandais. Non, au Congo aussi il y a des génocides. Génocide à Maluku, Tirelo, Dosenala. Génocide à Ituri, Roger Lumbala, apporte vérité. Et ça dit Bemba, Ndemotatina, Abomabato. Biso toza de nature ba Congolais. Nous ne sommes pas des Rwandais. Nous ne sommes pas des Américains ou des Français. Tozali de nature banda ba koko na biso ba bota biso. Nous sommes des Congolais, nous finirons des Congolais. Mais Kagame a vu courage à Kolobake. Viol ça magate, guerre ça magate, babo mabatute. Vraiment peuple congolais façon ngana yina Kabila, c'est que bon tala bino tisekedi biso na mutema te. Yango peuple congolais toza mobilisé. Oyo kanani, mais c'est une au sala. To regretter na. Kalate awa, calendrier zo maté, réforme na scène, yo sala maté, cours constitutionnel, nyonso zo bouger te. Est-ce que papa, ça c'est du théâtre. Tolobi Chilombo. Ndeko zo sala boye ezaba G. Tobi ke yona Kagame na Kabila. Wana boza koyokana, boya ukosi biso ke toza ko bebana. Mais na butu bozo kutana. Comment zo bakaza frère na yo? Mutazo bo maman na zo matata na zo mandeko no bakaza frère na yo. Lelo ukosi ba étudiant ke bourse bazo joa, suspension ya vente ba syllabus. Aux autres disposés par transport on a disposition on a des étudiants mais jusque là dans solo na étudiants bazep sanga nini balobi et loko Chilombo balobi c'est comme si azozo ba décision irréfléchie. Comment ozo décision sans toutefois obenga ta ba kambi ba université bo vanda bo solo là tel ngina lo babo na lo bomoni nengeni yo la lo lamuki oye pe ozo ba libosa ba étudiants o ba kozala ba cadre mboka ya lobi ozo ba lingala liboso na bango et c'est ça la mawat. Et président de la République a soi-disant président de Balingala na mission ya bétidia. Et c'est bourse à l'obé au pèse bétidia. Tout le bétidia c'est si bétidia va sur ngo. Bétidia va sur bourse ngo. Si le lot semaine où tu connais quand on a semaine où tu as bétidia va continuer toujours au son ba syllabus. Président Mobimba Azan en exercice en fonction, mais on continue à promettre le peuple congolais. Tu as la promesse jusqu'à quand? Oh, il y a le bagarre la propagande. Il y a moi je continue à le bagarre. So à réaliser na mandat nini pour mandat na yango. So razo de la case sous 2023 pour réaliser ma camazo le ba. Amikosi. Yango to lobi boy. Na juin awa 2021, tu se prendre en charge biso mo peuple to malabalabala abi miselection calendrier électoral. So que ça te cette fois-ci vraiment ce babumabiso to babumabiso donc to senga na bumindele la communauté internationale ba soutenir biso MONUSCO ba mona makambo zo leka na mboka na biso eza soni o na ngana lo ba nga pona ngana koloba mais c'est Chilombo d'abord azana Rwandais 100%. Azana Rwandais ndeko na ye za Kagame comme basala coalition ko boma peuple congolais na est du pays démocratie. Makota coalition boma kabiso nyonso Kagame akoloba vérité te. Un criminel a bomi batu jamais qu'on a tongo le ba que suis criminel na boma peuple congolais rien. Akoloba lokuta ke na yebi yango te Chilombo kizengo
yo zala content na onga na kolobaki na yebite yo penzima mais biso tozo komona bandeko na biso bakufa na STP lelo bakufi 8 personnes na Ituri bakoteli bana ya classe basali bango massacre babomi bana classe so bato bakufa na ST wana eza basoda Rwanda te eza basoda ya Chilombo pour na biso peuple congolais toyebi les seuls pays ezobundisa Congo eza kaka Rwanda nde abundisaka biso eza kwa Israël Égypte pays oyo toyebi ebundisaka Israël eza kaka Égypte butu moi Philistin Amalek mais awa na Congo toyebi ke eza kaka Rwanda nde azobundisa biso na mboka gaga makolo babongo ndenge nini tozomona les soldats rwandais afet tiere na kati ya Ituri Minembo Este Mobimba tozomona basoda rwandais nde bazokota babeta bakongolais manduki bazomona batu na moi bakata batu na machete bazokotela bana basali na baauditoire ko violer ko sala ba mabe na ba polo ya Rwanda dernièrement baoti ko publier le 24 avril auto ça qui marche na Rwanda ba publier le président Fayulu a dit ba publier fille rwandais à la type polo le j'aime Minembo mais est-ce que Rwanda ko la ta polo le ba j'aime Minembo eza Rwanda d'abord Minembo eza RDC démocratie mboka ya Martin Fayulu mais ndenge ni Chilombo akomi ko kabamboka et pas ba Rwandais boye Chilombo azali Rwandais biso ezali le président mokote ya Congo ebisa ki biso ya Chilombo azali Rwandais biso peuple congolais to identifier apesi ane na ya botama na ane ya mama na ye ekareza ya 11 ans mwana 11 ans tana baluba akobota mwana te mwana 11 ans tana ba Rwandais akobota mwana te mwana mwasi jamais plus jamais akobota ko mettre na monde Chilombo ba ke ko retrouver ye na Rwanda na cimetière azocha fleur na kunda ya mama moko boba tuni Chilombo boye pa ba journaliste rwandais mais c'est eux yo lo ba ka oza congolais siko mama yo zo célébrer awa aza mama ya nani Chilombo le biote vrai maman na ngai yeyo wana ko sa peuple congolais yango biso peuple congolais to ebise initiative ya suki za boy mais c'est Chilombo ayeba yango 2023 tu dois partir ensemble avec Kabila na ba Rwandais na hier ba okende longo mais ceux qui baké elongo biso na 2023 élection ezali calendrier électoral awa toze lango na juin bimisalo to le 21 toza awa etikali 9 jours poto tilisa mois o ya 5e mois tokota na 6e mois Chilombo akita amata na cour de cassation avant sélection makambo soki aboyi mapona mibiso peuple congolais na mokonzi ya monde mobimba Fayulu Madidi tokobima na balabala ye akotamboka ba cadavre congolais pe ba yango yata bomi 1000 congolais biso peuple congolais tokanga Chilombo na maboko mais surtout quand tu sais que dans ma boko je vais te tuer là je vous dis mais na yebi sabande ko poto makamunde ko Hervé vraiment au sala ils a bien été peuple a konyokwama peuple a ko souffrir peuple a ko kufa lokola ba soso ba ko bomba peuple lokola ba poisson lokola ba ko teka ndunda na wenze lelo oyo camarade Chilombo azui peuple a commissaire lokola matembele na battoir ba ko bomba bakoboma bato lokola banyama lokola ngombe lokola ntaba ndeko nanga lipasi lisomo c'est pour cela tango moni biso na séance etali kunzi le président Eli Martin Fayulu tozali awa na elongo na peuple kona kotalisa ete na bayiba kongomani bali libanda na bali na kati te bagarre bande ya kwesa bango keno la guerre a commencé tout le monde position ya kokanga mukaba na biso ya roketo to bunda bitumba pona elongo ya mboka na biso yango biso na kati ya santé te ndeko na ngai ça passe bayoki bato bakoloba ete makambo ya union sacrée to makambo ya état de siège boyebi yango malamu ndeko na ngai nalobaka yango mpe nakoloba état de siège eyali na fete état de siège eyali campagne électorale au camarade Chilombo bakosala yo moko yoki na monoko ya bagénéraux na est bakoloba ete tolonga état de siège pour que na 2023 peuple est et voter Tshisekedi oyokaki yango c'est-à-dire ezali campagne électorale au bakosala biso tobi bondeko a décrété état de siège dans violation de la constitution état de siège ba décréter yango kaka na congrès mais tango ya sala ngo libanda congrès a violé déjà mobeko deuxièmement sur les articles 85 de la constitution bako ba so ba bito zaka na état de siège na état de guerre na kati état de siège na état de guerre ba lobi na biso bondeko na moment biso tozali tozana tango te ko décréter état de siège tozana moment ko décréter état de guerre parce que nous connaissons bien l'histoire de ce pays. Notre ennemi juré, c'est le Rwanda. Le Rwanda, Burundi, Ouganda et la Tanzanie. Basali ennemi juré na biso. Bangonda baso boma biso. Bangonda basali ba génocide congolais soka. Parce que eux pensent que non, il y a seulement des génocides rwandais. Non. Au Congo, s'il y a des génocides. Génocide à Maluku. Tirez-le de cela là.
génocide ya Ituri Roger Lumbala apporte vérité ezali bemba nde moto atinda aboma bato bakanga ye te balandela yango te tokamati susu génocide ya Kisangani na Goma camarade Constant Ndinga oyo batieli biso yo général oyo akamba biso na kati ya province ya Nord Kivu bakamati batia mokambi ya province ya Nord Kivu akana kochape yo boma bato na kati ya Congo yo kata bato mitu yo tuta bato na maboka nini okopesa peuple leçon to okopesa banguna leçon parce que yo moko exemple te lelo oyo ndeko na ngai na songa sima mwanda bakamata ba Rwandais batina bango na Uvira batina bango na Fizi batina bango na Masisi baboma basi baboma ba maman na biso baboma ba papa na biso jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de continuer de massacrer nos militaires congolais bazoboma même na ba soldats na biso moko ba diaboliser bango ba corrompre bango ba komi ko boma population ngana yo to c'est pas un état de siège non état de siège ça non effet et ça ne loko mon côté et ko résoudre na vie ya ba congomais or kendeko si l'on passe l'erreur grave état de siège sous décret à Kango, ils ont 30 jours, il n'y a pas. Constitution, elle est renouvelable une fois. Sauf qu'elle est renouvelable une fois. C'est ce qui va renouveler et comme 60 jours. À 15 jours, comme 60 jours, réalisation est certaine à Est. C'est-à-dire, peuple, on a continué à souffrir. Non. Solution, c'est aller bon déco. Tata, mon conseil, la loba qui bouille. Toi, il y a une réforme. Solution, c'est la réforme. Il y a quoi identifier l'armée congolaise. Il y a quoi des vrais Congolais, des Rwandais. C'est ça la meilleure solution. Mais je ne pense pas que nos vrais Congolais, généraux ou lieutenants généraux Nakatia Est, à soutenir les troupes rébellion et jamais. Aujourd'hui, si la tuerie continue par rapport au partenariat, d'abord, les Américains, les Français qui sont là. Bazar, troupes, complicité. Le Rwanda, camarade Kagame, Abengisi camarade Chilombo, Abengisi Pambate. Akeko kutana Kagame expliquer ye makambo parce que yobi yenda zali bokilo na ye expliquer bokilo lobi te ngana moto na kosala nyonso pour que état de siège na yo esimba yo kande ko kibolumbu Chilombo ke côté nation congolais yo moto décréter état de siège okoki ko si c'était Katumbi akomi kolela parce que justice se rendre verdict Pierre Noël Chani alobi clairement alobi na ye moto na chanza na double nationalité akotika la kocha libaya te bango bakena pour une chose Bambana Katumbi baloba lever décision la casier judiciaire na bango ya masumu no so basala or que ils ont oublié pendant 18 ans de Joseph Kabila tous ces gens ont contribué à la valeur de la population congolaise tous ces gens là Katumbi qui mambo kaponen pour la moïbi ya diamant akima na ngwa kena teka mo solo sili no moni bakimi na nyo sacré le Chilombo le quoi abus de confiance abus de confiance asali yango polela lobi justice ça na mosala na yango lelo esa ya globate ndeko na ngai biso ndeko na ngai na kopesa message na bayiba kongomani ba kolanda peuple congolais azo ko souffrir mai passe courant passe nyonso comme passe vie comme difficile nos parents souffrent les étudiants souffrent nos militaires souffrent tango yo tche état de siège élaborer nanu vie sociale para militaire élaborer un salaire pour les soldats. On va se oublier oublier les militaires na biso. Au désobéir bango, OK ko ba soldats mboka msuba ko bito. C'est-à-dire ezali eloko to bengi na lopoto ba bakaete ezali bondo ki politique o tino basale. Ya suka na ngeza bondo. Tozo ke élection. Balobi glissement, biso to bi glissement zate. Balobi recensement, to bi recensement zate. To bi 2023, nous irons aux élections. Toujours que l'élection, mais il y a une condition. Dans le mois de juin, si le va présenter son bureau, où est crédible, bureau où est responsable pour le combat électoral il y a 2023. Si le va son fichier électoral, peuple yeba, na kaki kitanamboka na ye, jour tel na kolala 17 heures, na 8 heures na kokende ko s'enrôler. Que soit carte dans l'attaque que citoyen congolais. Aujourd'hui, baso distraire la population, baso même la distraction totale, vous les diaspora, vous les Congolais de l'Est, il y a professeur Nyonso, to Simbana, to Bunda. Na balaba, leader PS à Kotoko. Merci. Alléluia ezali été biso toza de nature ba Congolais. Nous ne sommes pas des Rwandais. Nous ne sommes pas des Américains ou des Français. Tozali de nature banda bakoko na biso babota biso
Nous sommes des Congolais, nous finirons des Congolais. Alors, message Nazar Angoa Koyebisa Chilombo Boye. Chilombo est venu pour vendre le Congo. Mais le Congo maintenant n'est pas à vendre. Le Congo n'appartient pas aux Rwandais. Ce que c'est la blague, on ne blague pas avec la vie de personne. Il ne peut pas blaguer puisque la minute de Tanguy va sentir pour te sauver un peu à la biso. On est marre. On est marre. Donc, tous après, d'ici 6e mois, nous descendrons sur la rue. Ils vont nous savoir comment est-ce que nous allons chauffer. Ils ne blaguent pas à quel Rwanda Kuna. Rwanda est un petit pays. À quoi nous allons massacrer à quelle complicité la Rwanda Kagame. Qu'est-ce que Kagame? Kagame c'est qui? Devant les Congolais. Tes alliés ou tes censés, nous te disons, toi Chilombo, tu blagues avec les Congolais maintenant. L'heure est venue où tu as l'accès au Lumbu à Koba. Vous pouvez commenter ce que nous nous chauffons. Tu as la canne, tu as la minute. Tu as la minute. Alors, tu as la poste au tien la biso, bureau et asseni exact. Mais moi, la mboka. Et la réforme de l'institution, c'est tout le monde qui est Rwandais, Burundais, Ougandais, qu'ils partent chez eux. Nous avons besoin que notre pays aille avant. N'importe quoi. Nous allons marre. Nous allons quand la minute de tes abonnés. Soyez que tu as ordre. Attends la porte de tes amis. Et tu commences à commenter ce que tu auras la punition de bandits. Merci. On a Zana Minga Kolobate. Ngana Zana Minga Kolobate. Ngai babeta ngai tant Chilombo abimaki président. Na komi na ndaka pembe. Na lobby président nanga eza Fayulu babeta nga la goni ndenge bomoni nga boy kombo nanga pe tikala Fayulu babenga nga Fayulu partout na tambolaka pona yebisa ke bango ke président nanga na votaki kombo ne Fayulu timu kon la okufa ba soda o bazana ndaka pembe babeta nga la goni na kota hôpital wana ti ndenge na bimaki bango ba soda ba futi mbongo batikala pe ko pesa nga kombo ya Fayulu bango ba zapesa nga message nanga eza boy ba congolais bo fongola o nazoloba eza très capital. Ngana kol na kata Kishasa na yaki na 77 na za mwana muke na yebi professeur Liao na yebi Chibasu tanga na kol na kata mboko na tiko mona Chilombo te na politique ya IDPS bilo po bozolo bozo ebate Chilombo aza mwana politicien mais aza politicien te nazo yebisa bino lelo ba congolais bolanda ngo Chilombo akoyeba ko gérer mboka te azana maele ese mukolo yazo aki pouvoir boka ki identité na classe nini atanga école nini avandaka wapi bolanaki yango eloko te aza mutek journal na poto ako gérer mboka ndenge nini ako gérer mboka te onga nazalaki nango na yebisa bino ba congolais yango wana bo fongola mitunda bino ako gérer mboka oyo te ako teka mboka oyo. Merci Baba Ndego, message na bon message na eza message ya kanda parce que tozona occasion peut-être que tozwa président ya congolais peut-être Mobutu azalaka parce que tozomona soi-disant Chilombo akuta pela fara na muninga président ya oyo aza assassin ya mboka RDC adokutana muninga zoko pupola yo boye mais yo koka kutute yango peuple congolais la lingo ebisa bino lo moko omoni makamba pouvoir ya makamba vision so omoni ke muta ala vision te do akoka pe okamba mboka te bino mo bomoni bakutanda Kagame oyo bito pela kutunda singa soki na président de la République na ko papola tambata mais ya tolo bake akoki ko répondre ya te loko moko te po akosa pe de bana été vraiment mais Kagame a du courage à kolobake viol ça magate guerre ça magate babo mabatute vraiment peuple congolais façon ngana yina Kabila c'est que bo tala bino Tshisekedi bisu na mutema te yango peuple congolais toza mobilisé oyo nani mais c'est une au sala to regretter nango makasi to kanza que peut-être comme moi 50% que au sala ta moi et là moi malam mais on sait le comme penate to talika que face que yo pena obanga Kagame parce que azaki paré na yo
parce que yé mutu a négocié qui peut Kabila Hassan après le pouvoir yé ba que na 2023 on peut mettre mamakasi omoni na kangi lombo au président ngaloba ke o za deuxième grossesse et kobota babisimbi et kobota na ba prématuré netu au botemons yango na msaki bino to bana koloba état de charge on na zongeli et ko simbate parce que FCC cash et simbate baye union secret et simbite parce que dans 3 mois to peut pas encore 3 mois et aussi baté ba panza na bango parce que mbongo oyo ba wela et ko sala pekate mais peuple congolais tous souffri bande ko biso bana poto vraiment to boyi bakambo ya tribalisme yo kana bisabino bino bana poto peut-être moi kono mais siko papa to gala l'élection de pas to zo de mokambi ya mabe biso kasi ya mokambi to zi peut-être à cause de la malam oh biso peuple congolais oh to mobilisaki numéro 1 oh peuple congolais nyos et votaki comme na souré wana comme ya salaki azala oh to votaki habilité siko oh bango batia kocha omoni ke azogel même programme ya Kabila ya ko faire souffrir biso peuple congolais ça jinanga nazolo balelo Congo eza kokufa Congo eza kokufa Congo eza na kati ya libulu pase leki makasi circulation ya mbongo ezate donc bato bazo souffrir makasi bato bazo yiba mbongo na gouvernement oli batinda bango kanyamaka sese bazotinda bango te baziba innocent bazotinda bango kanyamaka sese bana na bayibi nini bana na souffrance leki bana na bazala misala te soki bana na bazala na misala baninga bayiba te soki bana na bazala na misala baninga basala kuruna te tozana pasi makasi lokola yo sala continuité ya Kabila likamute mena 2023 to kutana naye toyebisi eboye ba gouvernement na ya bandaki liboso ekweya mibale ekweya union sacrée peso kweya mais biso to lobi to okene na élection to aka na voix moko to zela to élection to kene élection to pona oya biso mokambi ya mboka o biso to lingi pote amema biso malamu peuple congolais zo souffrir bana mibali bazo souffrir bazana souffrance bazana mbongo te misala ezate yezo kanga bango mais loko yezo kanga bango mokanga mi asuka eza ye mokanga mi asuka loko yezo kanga bana mibali mokanga mi asuka ezali ye po yezo détourner mbongo bango bazo yiba mbongo bazo kanga bango te matata pona yibi mbongo bakangi ete ilunga ilukamba yibi bakangi ete ye moko bakangi ete mais bana mike ba kanga bango basini ba kanyama ka sef mais bato wana bazana baotina bango na prison lokola ba justice ba olandela ye te bazolanda te ba kanga ka bango ba kanga ka bango ba olanda te ba olandela bana te ba kanga bango na divagation baolanda te classe bana ezoko beba ayeba ke ya mebisi nanu classe bana na biso ezo beba bana bakomo kima classe pona nini yene mtabandaki ya coronavirus or ke zate malade na zate makama este nazala mawa mingi na motema na nga papa so na bandi kolela kolela na ngai ekelelisa bato ebele bande ko na biso ya basi bazo violer bango bazo kotsa bango ba nzete na ba sexe na biso ya basi bande ko mibali bazo kata bango ba sexe na bango to moni ba l'accès na kata ba saki epesi biso pasi to lobi na Félix yeba ko bongisa te akende yeba ko bongisa to par na yo ezala mabe Kabila kuta vani na kinga kati mais yo okokima moko libela bongo zo pesa biso pasi ozo lelisa biso butu moi bande ko na biso este bazo kufa mikolo nyoso est-ce sala nini eza mabela mboka na biso bato bavandi wana baza ba congolais eloko ni bazo bongo bango mikolo nyoso héritage mboka na biso bazo yiba tango bazo yiba botika bandeko na biso tango bazo yiba bomenga mboka na biso Congo botika bandeko na biso baza la kimia mais tango bino bazo boma bango ezo pesa biso pasi makasi merci mama message oyo koloba eza mawa mingi mutu lokola Kagame jamais apaza na monde te koloba RDC mutu lokola Kagame jamais akoki koloba monde na RDC ezopesa nga pasi pe mawa makambo tokomona na mboka oyo eza pasi neti Rwanda eza pays moko mokie ekotelema ta na RDC te oyo mpenza mobutu abandi kofina mais lelo tozomona Rwanda komi kosakana na biso problème eza te tokoloba kaka M. Félix bongisela biso déjà na juin awa bongisela biso déjà mutu avanda na seni wana toza na posa
biso toza na posa mutu avanda na seni so mutu avandi na seni te biso tokobima na balabala ekopesa nga pasi état de chaise oyo bakoloba état de chaise wana bato wana na général soki général oyo tomona azalaki na champion mbemba batutaki bato na maboka mais lelo batie état de chaise bayeba kaka lokola nini na bango ebimaki gouvernement soki union sacré lokola esimbaki te état de chaise wana mpe kosimba mpe te ekosimba te bakoluka bametedi misusu bakoluka ekosimba te ayebi yango mpo soki ayebaki yango te mboka oyo vie ezalaka boye te tokomi lokola bafourmi donc oyo eza vie te mpo na nini boye puiske nyonso oyo ntango barwandais bakɔtaki awa oyo tobomaki barwandais Kagame alobaki na maloba na ye peuple congolais azoyeba ngo bi alobaki à la longue je dirigerai le Congo après aye koloba ngai ntango na kodirige Congo donc kokota nga na kokota pour la deuxième fois peuple congolais nyonso oyo akoleka liboso monduki akozala te na kotika mwana ya 4 à 5 ans alobaki yango mpe lufu ezalaka te alobaki na kotinda bakongolais masanga na basi toza komela bawiski oyo te toza komela lotoko na masanga mbila mais lelo tala lufu efungama masanga mbi bawiski basi tala ndenge mboka ekomi alors asali nde wana atindi Joseph aza rwandais ayibi alors Joseph aye kotinda Tshisekedi 3e comment 3e a sauté aya kobima premier a sauté 2e aye kokoma premier bon premier sikoyo akoma 2e ou bien 3e donc biloko ya sali wana ayebi yango bieke asali eloko moko ezalaka te aza mpe mokonzi na biso awa na Congo te donc atika soki alandi yango akozwa mbano na ye biso peuple toza na kanda makasi bapeti oyo bazotinda na este kuna basali eloko te misala eza te bakompani olobaki bakolia 3 fois par jour nana le dollar okutaki na combien lipa eza na combien ekola fufu eza na combien masango eza na combien savo eza na combien transport combien oyo eza vite ozokoka te ata moke tika na lobini wana. Merci baba, merci. Merci monsieur le journaliste. Nanga na adresser moi message mike na gouvernement. Ngai nazali beau-frère ya moko ya basodo basalaki crash na Kisangani. Mais eloko nazokama gouvernement na biso vraiment. Toza na mboka te oyo eza capitale. Baliaka osali olie. Otiki biso banda le 29 décembre 2020. Tilelo. Basi wana bazala ndako na bana mike baobouge te baoningana te. Bozwa ta komita la teke basi wana baolia ndenge nini na bana wana visite ezalaka te. Atako tout na position ezate. Chef de l'état balobaki makambo wana eza na maboko na yo. Soki eza na maboko na yo papa. Libera ta bana basi wana basala misala po babokola bana oyo mibali na bango batikeli bango na bandako. Bana baza mike oyo eza mboka kisasa soki oteki te okolia te. Soko bimite okolia te. Moyen eza te oyo ata kotelemisa bafamille wana balukaka soki bokokunda lokwa bolobi ebemba basoda ezalaka na kata après 20 ans après 10 ans bakundi mais bafamille oyo bakofre na ndako bafamille oyo bakofre na ndako bakolia ndenge nini mwa lipa bakozwa ndenge nini boya ata kotelemisa basi wana bakenda misala na bango bana baliaka bongo bibembelo kwa bolobe eza ya bino mbulu oyo bokokundaka yango bokunda biso basere bana ndako bazosufri bana baza na ndako bakenda classe moi transport moi nani mibali na bango baza basoda soda te kaka te azalaka na eloko moko te mwasi oyo atikali bokofre isu na ndako botika bango bolia bolibere bango ata na ndako babima basala misala na bango baza condamné banda le 29 2020 ti lelo décembre banda décembre 29 2020 ti lelo. Merci beaucoup.